buzz bato TikTok bato ya wapi oyo baza na bitema mabe oyo balingi baartiste na bango oyo balinga ke bafinga bato mpo baartiste balinga bango makambo wana esili tala ndenge fallait décider donc a décidé vraiment lingi so makambo oyo bafinga bato basala bono tala isa soni tala mwana mwasi wana ndenge afingaki Covid mais il faut porter plainte c'est normal comment on peut makambo salite ndenge wana pour la pause pour YouTube efuta yo eza soni bino bosali biloko oyo Didier Masuki obanda lelo ta ya modèle ote komi lelo na passe na motema osanga ofinga journaliste moko te jamais ofingi ba émission no tout on a mona la vie nanga na mona te ofinga bato et puis bato fali batika koloba ke bakali afinga la fali na mona vidéo moko te ke bakali presque mona droit afinga fali ça la kate soki mutu alongwe pa fali pourquoi bayaka toujours qu'on trouver journaliste pour bapesa ba vie na bango c'est comme ça et puis bato batravaille na ba groupe ya exemple ba faire bato travaille pas fali bato travaille pas ya Kofi mais soko longwe na pas Kofi par exemple to longwe pas ya fali to pas faire mais et pas yo utaki pas fali finga ki fali mabe penza oseki pas faire o finga fali sikoyo okomi pas fali et pas faire et pas fali on se pas fali bani ko finga ce qu'on fait pour fali azoyo est-ce que yo ndibi ke fali azoyo Charlie Prince là exemple yango Charlie Prince afinga fali nitakufa sikoyo alongwe pas faire ake pas fali amani ko finga ce qu'on fait mais tout ce qui ne biso Congo to ke ne Magali Kongolo autaki pa afinga ko fali na ndenge moko ya liwa sikoyo alinga songa susu pas fali Chantal Bomolo bato ndenge wana azoko finga na bana ya fali un côté papa na kati ote mais na loko wana quand même bango ba leader wana balinga loko ni wana yo yebe ka sala kuna bande ko finga alongo kuna epa na yo nga lupinga kwa pourquoi ko zo epa uti kuna ozo puta finga ki wana beza bereng na bango moko ça soni donc ils a bereng na bango salaka voilà ce que les moi si ya fallait ba exposer qui na Charlie Prince est-ce que moi ça fallait avec la musique est-ce que moi ça fallait aller en tout pour la sauver ah ouais Kakebeti c'est qui a vie du public est bandit y'a mon bon amant des fois pembe Didier Masuki Andy Chou Narcisse Desaron Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi et Soladama Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi et Soladama Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi Kunaga na za kuye biso Kunaga kile macho kineko Kutala na biso Avide public Kunaga ko kile macho kinde Parce que le londiko Izane fe Parce que le londiko Tuko sepela Nimo coupe Oye bunega vide public E binga kea Kamisi seba comédien Deko gomo Abidi Bibi Didier Masuki Abidi Bibi chez Didier Masuki Abidi Bibi Didier Masuki Abidi Bibi Solution eye ndeko ya Kinshasa tuna ngai nini o pona ba problème na bino nyoso
oyo etali bongo ba service lokola pneumatique, lavage auto, pe entretien mituka, ezwi bongo solution awa na pine korpa, epa ya vie korpa, mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser masolo. Botala bino moko ndenge nini mituka ezali kosokwama avec impact na idéologie bazo bete yango mai partout de façon que engenga ekoma propre awa ta mutuka na yo epalolamaki couleur elongwe ndimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit basalelaka ekozokela couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango epa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa epa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na banorme standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana de service awa tosaka batete ya mituka balavage ya mituka kosokola chassis moteur baaspirateur na bagravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place mongo na pine korpa epuis tosala so bapneumatique na système ya mikili tosaka bapine na machine na bademonte pine epuis tobamba bapine na bameshe bameshe elingo nati sete mbamo tolongose totie meshe na ndenge système mikili bana poto bayebi biso na maboko te wana bakoda balabala ya biso c'est pas comme ça mais tosaka na bademonte pine bamachine ya pine eza kuna bademonte pine ekodemonte pine ekomonte pine gente ekobeba te tosaka na mai mais mélange avec des produits soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo. Internaute, c'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki. Mo bale mande papembe. Ba mbote na bino sekoya kozali vous message pour l'émission na bino envie du public, chaîne de référence, chaîne mère oyeboti ba chaîne Union sur la République démocratique du Congo. Chers amis, vous avez on a permis na ngai na zali beaucoup invité monene grand star ya mboka na biso ba icône. Pour battre ba icône na mboka na biso de lopoto. Ko sabango lisusu te. Donc, nous avons ce premier dans la plateau d'Angaï. Donc, plaisir Yamingi. Na combo ya Nguma Lokito. Nguma Lokito. Tokoyeba Nguma Lokito. Akomanani Nguma Lokito. À la position nini, musique atika, topé atikité. À travers cette émission, tu peux décortiquer vraiment Ekozalama la Momingi. Alors, avant de commencer, je vais donner des trois mots qui n'avaient pas soutenu la émission à vie du public, en commençant par ma femme, super Anita Lelo, Bambo qui n'avait pas pu causer pour notre cuisine, papa a on a plateau na Moussala. Et à mon conseil dans l'ombre, Bazala cosmétique, na Kata Paris, Bambo qui n'avait aidé, et à mon frère Dodo Tomako, na Kata Bien, Bigansumbu, le sapeur, le grand sapeur na Kata Bien, et la Boussanité, Kongalinga na niveau ya Adman dessous Langar la peso bambote belé. Alors sans plus tarder ma question de Masuki ma réponse il y a un invité na biso Papa Nguma Lokito. Bonjour. Bonjour Didier Masuki. Bonjour avis du public. Donc oh ils allaient maison mère. Oh ici Mukili. Avis public. Il y a un de fin. Bonjour na bandeko oyo balandi nyonso oyo balandaka penza Didier Masuki oyo balandaka Didier Masuki bonjour na bino na sepel mingi lelo nazala na bino bokoyoka oyo boyoka te okoyoka oyo ya sika alors na pesipe bonjour nanga na Stella Pembele papa na Moïse na Joshua SP Production Liverpool na kati ya Liverpool na pesi mbote mingi parce que na minute oyo azutalaka biso mama na Mercel. Voilà. Merci beaucoup. Papa Nguma Lokito, Moutuna de Bosso, tu vois, banano. Est-ce que Papa Nguma Lokito, Azara Congolais à Kinshasa, tu peux un Congolais à Brazzaville, tu peux Rwandais, tu peux éviter. Moi, biographie, qui est Nguma Lokito? Si tu veux, qui n'a pas de Paulville, on a Kini, président, on a Njili, la quartier 3, numéro 21, la Sumbi.
Donc dans moi penza ya njili penza ya kati mwana kini penza donc ya vrai kino. Voilà. La famille a combien de personnes? Botami yomoko, mi balé, mi satou. Oh, tobutami moi ebele, hein, tobutami ebele, mais bon, ebele batika biso nzambe azo bango, mais natikali ngai na petit frère nanga, na grand frère nanga, biso to kaka 3-4. Papa to kota nanu ba question ebele ko tozali nango besoin. To kota nanu na likambo na ona ya musique. To mona ko to oza single bon ba question ebe to kotuna lelo puisque oza mutu munene ko to profiter lelo to tuna mituna. To mona ko zali single na yo e komi na niveau nini? Ah, single wana titre nango Stella Pembele. Stella Donc Pembele. single wana eza mabe makasi. Eza kusala makambo nango, donc titre eza penza na marché na minute oyo, eza partagé na ba plateforme nyonso. Et puis so kuti na Stella Pembele na SP Production bokuzwango na Nguma Loto TV ezali. Donc nzembo wana ezaki conseil moko na pesaki na ba parents, na ba tata, ba père, ba nani pona ndenge nini soutenir bana na yo, kozala contact na bana kolesa bango, kosomela ba jouer, kotambola na bango na ba place moko pona pesa bana ba conseil, po bana na ba conseil, po tango bana ba kobota po ya bango bana bazwa pe initiative ya papa na ya koko na bango. Donc ezali eloko moko ezali nzembo moko parce que biso tosala ba nzembo kaka ya bolingo ngai boye ngandi boye ngai na biso kisko nzembo wana ezali kwa conseil mo na pesi na ba père na ba papa. Donc ba papa oyo bazali ba papa responsable oyo bayebi ke azana papa mwana bana na ye azotalaka ba classe ya bana azosumela pa bango ba cadeau biloko ndenge wana. Donc voilà yango nasalaki nzembo wana po ete papa bazonga nsima bazonga bakikaka bana te libanda bango moko betude na bango ba classe na bango bakipaka bango te ba devoir ya bana bakipaka yango te. Yango nasalaki nzembo wana po ete na pesa ba père susu éducation pour balanda sikoyo likambo wana parce que yango na pesaki nzembo wana na dédié nzembo wana na Stella Pembele po aza na bana mibale Joshua na Moïse. Yango na dédié nzembo wana na ye quoi. Stella Pembele, le grand Diego Kao, Jean-Marie Kassamba, Télé 50, Sam Pengombe. Olingo papa Stella Pembele na bana na ye, olingo oyo tolukela yango kombo Amadou Djabi, Mami Ilela Sala, Benjamin Magnindo, Mami la douce à Paris, Ok. Merci, Papa Nguma Lokito. Tu vas voir banano, au bandera guitare wapi. Et là on est zwakayo, nani a format kayo au comme guitariste. Au bandera on est. Bon ngai personnellement nazaki na famille grand frère na ngai azali kobeta guitare. Azali kobeta guitare ya acoustique. L'aîné de la famille azobeta guitare acoustique. Mais azali soko abiminga na yibi guitare. Na gratter mbwe kandengo wana. Na soko azongi akuti amoni place na tia guitare na yibi nga mutu na simbian. Betinga makasi. A betinga donc ti wana ba âge ba 16 ans ba 17 ans biloko ndenge wana na osimba guitare ya vie alors je mususu ka buba via bimi na susu guitare na kumuza ba nazo beta siko ndenge ya zo beta wana basse nante accompagnement wana kitaka accompagnement acoustique après na yoko na kumuza la ba guitare na ngai muto ayebi ba guitare au to sala kala ya Wildor
ya manzanza ya Will d'Or tosala ba guitare wana na tango wana donc tosala ba guitare ya 3 fils nakomi ko gratter na sala petite classe na yango na kungi yango na se ba poussin na se mbete donc po via mon yango te donc ba famille mon yango te donc ngomona kundaka ba Will d'Or na ngamu kuso ba rêver yango ba buka yango sikoyo na ko sa so guitare ya babaya donc kaka ndenge wana ti na tema naza kolinga basse mingi naza kolinga pembe nazo peta accompagnement mais je mo na fandi bona nazo ka ba guitare so ba concert za na quartier nazo ka penza basse penza zo kota penza nazo ngapi ze fona peta basse kaka ngapi ze fonya na nyata ka basse bala moko na komi ko ba idée ba ko yela ngai e mutu penza na tsanga penza ki vie domingo ya African jazz Aksubu boyebiye vie domingo yemuta azuku forminga muke parce que tuzaki na mo quartier mo côté mais azaki ko ya ko azaki na momine mo ko tanjilo donc sokwa ye mona amina guitare na ya ndo beta mais ngasi ko na doke na ndoka pserwana na sumbela ke bitabe na sumbela ke ba nguba na mikate wala tsanga biloko donc labani ko yekula donc tellement na comment la ligne guitare basse mingi et puis na mona yekate izaki donanga na remarque izaki donanga o tango na komi ko beta izo ya bila mbangu izo bila la vitesse mo makasi na komi za ko sentir bien que oui na komi beta basse ya ti one day na banda iko yekula basse na partition one. Voilà. Merci, chers amis. Vous avez invité la biso Papa Ngoma Lopito. Vous avez nenga bandela guitare basse. Vous avez binomoko. Mais Papa Ngoma Lopito, et là comme vous ça a dérangé la biso donc atoye ba vérité quand même. Relation il y a des fois où ils arrêtent nengeni. Des fois on tout le monde. Bon, général des fois on a ça pire asala qui perd son âme. Asala qui pire ngai. Azali akomemi ka frère nanga tuzalaki wana ngai Stella Pembele soki aza donc mutu mususu te akobisa defa olikambo defa wandima te so nga na yebisi te soki Stella Pembele ayebisi te po Stella Pembele aza ko aleki na ye donc tuzalaki wana chaque tongo 4h du matin ye kuna sada mo ingaso kolala asa téléphoner Oyozo na la banero, yoka nzemo la sali, yoka biloko la sali. Toyikuta na France. Na France de na ikopeta nzemo na ya Damien Dimwenekeli. Mama na ngombi, mama na succès. Do album na ya Damien Dimwenekeli ngamu na beta kinyoso wana. Donc yango totikala ki penza ba ami, ba frère. Donc ba secret belé ba mona yebisingai tala bubu eta chanter obo so chanter na yimbi mona atindinga ngo na yo kinga bidon kinela studio zonso donc ndingi za kizo so ngaite just la pembe donc c'était vraiment ça nzembo ya Damien mwana nanga mawa zonga bitango ngomtra bitango ya mais on travaille marqué c'est congolais belé ou comment na beteli ba olingi yo ka ba misenga na beta oui. Bon, ndingo moni naza nguma lokito nkolo bikoko. Oya sala ki ba basse penza elela. Pour naza créateur à style. Na créa style lelo bazo betaka na ngo. Donc na beta na to banana no, na beta na Koffi Olomide 3 albums. Et 5 albums pardon. Zéro faute. Papa Bonheur. Civilisé. Noblesse oblige. Bigidi. Eba misusu ala bakita de basutena beta na Koffi Olomide donc to sala engombi ya kusakana te nzembo moko te ya Koffi nga na beta etula ezalaka te na lungwe wana na ina madilu voisin oyo yo motema mabe boye donc ngai na tuti yango mboke ngani na yiko beta album ya Lo na yiko beta album ya Bonheur ya Madilu. Bon, to beta kiso ba misusu nane fumba beti misusu ngana beti la France. Wana la do fa na France. Donc bansembo na ça que si je savais ça
nzembo wana esalaka ya kusangana te Magali songa Magali nzembo wana maboko polele na kozela yo mama tobala voilà yo ok album wana Magali esala mama na ngombe mpo ngai mpenza nzambe apesanga loboko ya koteka mpo ngai natekaka nabeti banzembo ebele ya madilu ebele ya badilu soko otiki ngai na kati ya nzela edito mene metrichone miso soko nyonso alelaka ngai bon eza ebele me tokendaka mwa vite fait mpo donc yebake nabeti banzembo ya madilu ebele nabeti banzembo ya kofi ebele epuis nazwi sikoyo nzembo ya pepe kale mpe ya sonal na ndingiseli yeba nani po mpaka bouger album mobimba wana oyebi yango kombo na ye te nani te wana baza na kisasa ye soko aye na kina na poto ngai soko na kini gode parce que gode na ngai tozalaki tumoni mwa style moko nasimbi pepe kale nabeti trois album boye nabeti na ye oyebi ke po mpaka bouger esala engombi moko monde entier mokili mobimba komata sikoyo mayaula mayoni nabeti na mayaula banzembo neti Jean-Pierre Sa Ousmane album nyonso mobimba wana nga moto nabeta donc na longo wana des fois koloba te des fois nakende na dami di moneke album mobimba wana sikoyo naye kokota kati ya bozi album nyonso ya bozi nga moto nabeta mpo nazalaki na t-shirt bala reine de saba badukure balobwaku banini nyonso nga moto nabeta bachicha bamansa nga moto nabeta kamata sikoyo donc baza ebele diarrhée verbale oyo avio simaro nga moto nabeta tonabeta biloko moko donc mpo kaka nguma lokito alobaka na ye te nalingana komilakisa mpe te ke nazalaka boye te ngai nabetaka mpenza nayibi eloko yango kota na koti na baafrike sikoyo mewe nabeteli ye Chantal Taïba nabeteli ye Antoinette Alani nabeteli ye Gadji Seli grand frère ya David Monso bato mingi bato ebele bayebi David Monso te biso toyebi ye nga moto nayebi David Monso mpo azalaki petit frère ya Gadji Seli azokumisa Gadji Seli basaki azalaki ne producteur te so tokumisa producteur kwana Côte d'Ivoire Awilo Longomba nga moto nasala ye nga moto nasala Awilo Longomba nga bon à part azalaki na vivre la musique azokende batterie azalaki musicien azalaki pro mais kozala mpenza musicien indépendant musicien libre indépendant donc nga moto nasala ye ntango tobeti nzembo na ye ya nzembo na ye esala succès na Zambie alors biso tokendaki na tiala mwana kuna alors ntango nzembo na ye wana tout puissant esali succès na mboka wana masamoza kuna yebisinga bientôt fe tobengisa ye mpo awa or petit frère nanga champ président ezalaki ya mrema mais atuninga bibi eske na koresinga bi okoresie aye mpe ngombi ya danger bakumbi na chipoi petit zombona wana donc leki na nga wana bakumbi na chipoi asali succès donc grâce na biso mais jamais baleki wana baleka na télévision batanga bakombo na biso ozokomona chala mwana personnel na betele banzembo ebele ozokomprendre na beta banzembo neti bamboka mosusu na Cameroun Papillon bato ebele baartiste ebele oyo ebi na Cameroun nani oyo nani azalaki politicien mpe azalaki musicien politicien bon komona ekoya nabosanaki epuis nabetaki susu nani oyo susu nani papa oyo nani François Louga nasi mpo oyeba ye franco na bango na Côte d'Ivoire donc yoka batonga na betela
na betela Kassav nga. Ça. Na betela Kassav. Donc Soukaraba album yaba. Batu nyonso ba bato ba betela bazouk. Donc nga be na ki sélectionner Mouradis quelqu'un a besoin ya ke quelqu'un a besoin ya bassiste moko ya Afrique pour ça le mélange wana ba bengi nga na niati yango ba kimi ba bibi muto ya musique. Donc batu nyonso bazo ka sekenga na kisi. Donc derrière pour iloko nyonso na sada na beta et simba. Nzemo moko te ti lelo na jimso skill na simba ka biloko so na bisi biloko moto pour ça ka succès. Yango biso to lobaka na biso te. Donc nzembo ebele nga na beta na Afrique ba antier kutu na bele ba kompa ba haïtien aux États-Unis na to betela bango. Donc faut yo kate ngai na mutu moko te ke na bima na lobaka ke ngai te mais nga mutu motema na nga témoin. Non ato betela pe témoin ba yebi même si ba nga loba ngo te mais ba yebi. Itali bango. Donc nzambe ta mutu yebi. Bien. Que moni selon que Kolobana yo travaille mingi na Koffi Olomide pendant 5 ans, ba monsieur Zay ko travailler un album mon comme balé qui mais Koffi travaille 5 albums. Ah, voilà, 5 albums plutôt. On a eu Koffi ou soit quand nini Koffi Olomide. On a eu Koffi. En tout cas, na zo ko beta CT na biso ba artiste congolais. Et puis ba mélomane Congo ba toya biso ba congolais faut to ba respecter Koffi Olomide. Faut to respecter Koffi Olomide. Ponga mutu wana na travailler na studio na yebi capacité na yebi qualité na yebi valeur na yebi. Mutu sana 28 albums. 28 albums. Artiste mon côté à Zanangazate. Tout qui n'est pas toujours n'est pas. Koffi nani penza abukai na ye. Pourquoi t'as pas vie privée na été? Mais tout qui n'est pas niveau ya musique Koffi a ça quoi la Pelé. Roi Pelé ya nini ya Brésil. Ça qu'on roi Pelé à Brésil, siko ya Congo na musique. Koffi a ça quoi la Mohamed Ali ya États-Unis. La musique c'est quoi? Aza mutuma aza mayele la musique. D'abord Koffi qualité na ye. Azali grand musicien chanteur. Wana za ba qualité na ye. Koffi Olomide abeta la guitare, basse, abeta l'accompagnement, abeta la solo, ayembaka, a composaka, a salaka animation et à travers la studio. Nani aza na yo? Omoni bat mususu ba finga Koffi na Sony. Ce n'est pas dit que parce que ça toyebani mais c'est ça bon mais so ba makambo moko o izali na nzela. O izali na nzela franchement. Pour et ça na passe na Sony. Mon musicien to fanatique moko boye azo finga Koffi Olomide. Et makambo Koffi a sala na mboka na biso na ba États-Unis faut na na Congo ba ya Koffi. Ok, donc Congolais ya Koffi Olomide. Donc vous avez ça il faut topé ça y valeur. Sur les loba fali bazali. Ils ont Koffi Olomide. Ouais. Il a Koffi Olomide. Ça na salle chat. Le gars qui a 27 albums. Tout peut se faire respect. Tout le monde a besoin ba vie privée na yé mais tout le monde a nano musala na yé. Abuti ba nebele. Donc, tout peut s'en Koffi Olomide respect wana. C'est très important. Et ça la fanatique, et ça la musicien, et ça la nani, la musique, tout peut s'en Koffi Olomide respect. Faut qu'il y en a ba penser à l'oukuta, ba mensonge, sérieux. Ils ont identité. Voilà. Selon yo na basiste oyo lelo zomona na Congo base oyo beta na ba base oyo beta lelo différence nini eza na kati différence eza te eza lokola ngana ba style ngana créer
yango wana ebetamaka ti lelo yango balandaka ti lelo sikoyo baza koaméliorer baza kobeta kaka biloko biso tobeta mais bango baza koaméliorer mais nga sikoyo kaka naza koavancer nga zaka koavancer bango baza koaméliorer parce que basiso mpenza oyo akotanga na motema mpenza ezali mon jeune frère Godé Lofombo alanda ayibanga trop alandanga ayokanga mingi voilà. mais ntango azwinga ye sikoyo améliorer sikoyo mosala abakisi oyo ya ye epesi mpe nzela asali nzela na ye voilà bato bayibi kotravailler mais nalobi te ke bajeune wana batavaka mabe te babetaka mpe parce que guitare basi oyokaka wana eza likambo ya touche ngai basi na ngai elelaka tu mais mosusu elelaka mvungu omoni badiférence wana mais parce que nayebi ndenge nini nakokosimba bacorde yo basiste il faut beta mpo otelemisa moto mpo kotelemisa moto na kiti ayoka mpenza keno en tout cas basi wana ekoti nga fozala nguma to lofo basi ebele babetaka bango bien nandaka bango babetaka bango bien mais baza stationné donc création eza te bakomi kaka baslap banini donc bazokoluka ndenge ya bakomokanga azwi guitare basse akangi na likolo awa akangi elamba mais touche ezaka kuna te nga nakokanga elamba koto te to kapo jamais nga nabetaka na misapi na nga mais yoka touche wana donc yango bapesa komwa nguma lokuta. Merci, chers amis internautes, toujours au Koba dans l'émission de Bisso. Malembe, ça fait plaisir pour maintenant un grand artiste congolais, le combat Nguma Lokito. Donc, ils ont quand même carnet d'adresse à vie du public, ils ont toujours convié ma pousse, qu'ils ont icône Oyo. Tout ça, on a besoin, ça là, peut continuer comme ça là, tout ça, très content, il y a un plateau dans Bisso, Lelo. À part Nguma Lokito, Yovani na States, les États-Unis, ou à tout va rêver, les États-Unis d'Amérique, oui. Au lieu de parler biso un peu sur les Cambodgiens, award. Les Camerounais qui rendent les Arandais, tous les autres qui ont gagné award, oui. Par exemple, si on peut expliquer biso bien, les Camerounais award, les Arandais, les Africains award, tout ça. Comment ça se passe? Merci Didier Masuki. Merci Balandia, avis du public. Nelo, nazo ko Sabino. Koyi Sabino makambo ndenge ndekaka. Vrai award. Oye pesaka awa. Soki award oye bato bazo kozwa kawana. Pourquoi? Parce que eza ba Nigeria otasala kambo. Afrima eza ba Nigeria. Up award eza ba Nigeria. Ba Nigeria baza mayele ba ikosala mbongo. Ba Nigeria batala kabiso sikola mission nini ya azala succès mikolo. Nga basa ba proposer ngai faire. Mais tellement bango batrabaka mabe ba futulo billet ba ko loger hotel kolia na yo moko makambo to yo moko. Bango na besoin de la présence na yo na komono na fiche. Donc pour battre balanda kombo na yo. Donc eza penza award penza ya vraité. Ya théorie ya lokumu te. Eza ba Nigeria ba après ba préparer biloko wana. Eza la up award, eza la Afrima, eza la Afrique. Donc nous sona ba award wana eza ya ponga ina sala zwa so ya mwana ngikuna pananga soki 3 mobile. Donc eza biloko moko pona ngai eza ko impressionner ngate. Soki ba bengo na BET Awards wana nde ba Americain wana zai ba Americain wana eyebani mokili mobimba BET Awards wana eyebani BET na M6 na BET muto yaki fali avec deuxième na BET Awards
fallait mettre deuxième. C'est Congolais mettre deuxième l'habilité. Mais nous sommes on a ziboye. Biloko wana za ba Nigeria dans sala kango. Po so ser moko asala kana bango, aza Congolais na biso ya kin. Mais à travers na bango, yes aza département ya ba artiste sikoyo Congolais. Kofi na tikala ko ya wate. Petit faire à comment tu ngambo ta pekisa ye ko na benga ina téléphone ko ya noté. O ba benga kinga na ko numéro na ye. Ils ont biloko moko ba tumso mona en grave danger. Mais là biloko moko ba Nigeria osala kango pas zo bongo na bango. Zomo. Mais ça nango comme gravité. Les jeunes musiciens na biso ba osala le kuma mboka na biso Congo RDC devant Fally Ipupa tout on a fait rigola yo atange kulutu ya musala o ya musique ni no kolo bana pona bango mibale. Répète, ça c'est bien entendu makasi. Les jeunes na biso lelo ba osala le kuma musique na biso fait rigola na Fally Ipupa yo atange kulutu ni no kolo ba pona bango mibale. Vraiment Didier naza penza fier na ba jeune mangai lokola Fally Ipupa exemple abuni ya ba combattant apanzi ba combattant azongisi musique na poto to kende pai to zonge pai c'est jeune asali eloko moko lelo so musique kombeta na poto za grâce na ye po azongisa ki musique na poto na ba difficulté makasi. Soki lelo baninga ba kombeta c'est grâce na ye. Ferré aye azaki na prison mwana bato alobaka te bafinga ye baloba bakoki koloba basabote ye tala ndenge Martin na ye ndenge ekendeki po Nzambe azalaka simba esika ya moto oyo likolo ya moto oyo bato basabotaka. Nzambe ayebi kosala ayebi kopesa bana na ye ekumu. Tala Martin na ye sans sponsor bazobanga so kosala rien. Mais tala ndenge asalaki Martin. Mais tala sikoyo ndenge akei kobeta na poto na à Jerusalem des fois plein à plein. Mais tout respecté peut y être. Pourquoi tu dis pas Tunis pe arena ya Genève Suisse ya mboka moko Tunis sala ndengwana ata congolais na Suisse. Mais pourquoi tu peux se pepe le kumute? Ah, aux États-Unis, ils ont aboué. Ce qui moninga sala studio par exemple. Comment on a bien moninga mususu andi yanga nakupisa idée ao. Est-ce que la biso ko sala? Qu'il fallait ça la studio a bien fait. Il ça la maté. Na bango balé, bazana succès na bango. Attention, Didier. Vous avez un succès, vous avez un musicien. Mais vous avez un talent de vous musicien. Donc, jeune frère n'a pas un talent na bango. Mais ce que vous avez côté na bango balé, la qualité na bango de ils ont différencier bango, la qualité. Parce que fanatique la biso bazaka toujours au commissaire oh kinga mais est-ce qu'il y a qualité na ye? Est-ce qu'il y a qualité na ye? Est-ce qu'il y a qualité à faire? Est-ce qu'il y a qualité à faire? Non, pour éviter. En tout cas, Fally qualité na izani. Azali un très bon chanteur. Première voix. À quoi il y a deuxième voix ténor té. Un très bon chanteur mélancolique. Il y a première voix. Et puis, Azali, un musicien a eu que s'organiser bien. Azana manager naye, azana sponsor naye, azana producteur naye, il y a makasi. Parce que la biso la Congo, aux manager masanayo. Masanayo ton dégoût au manager. Est-ce que vous savez que madame? Madame,
C'est pourquoi il fallait à ça na ba concert presque 30 donc par année. Voilà. Donc un chanteur, un très bon chanteur et la première voix. Très bon chanteur, première voix. Il faut pas tout balanda ndenge na za koloba. Na fingi mutu te. Mais les autres ça ba qualité na bango. Alors tu peux pas faire rigole. Faire rigole azali siko faire rigole azali grand chanteur. Aujourd'hui, un très bon chanteur, un grand chanteur. Pourquoi un grand chanteur? Ferré, un grand chanteur parce que Azali polyvalent. Un chanteur polyvalent. Ayembaka ténor, asalaka premier, asalaka deuxième, asalaka cœur. C'est ça l'animation. Au moins, place pour cette monde, il y a un grand chanteur, mais qualité n'a eu un grand chanteur Yannick. Donc, qualité ya faire na qualité ya fali. Mutu mo aleki moninga ya te. Mais domaine na ye ya fali, asa très fort na côté na qualité na ye. Voilà. Mais si la qualité ya faire, asa peut être fort na makamu na ye. Mutu aleki moninga za te. Voilà. Mutu na ba qualité na ye. Donc, faire il faut tout tirer la qualité ba sama ngwana ba tout quoi ba Carlito ba nini parce que asa ko ba style rumba parce que rumba na style ya fali c'est aza pinda rumbiste te fali aza ba loko kanza ba twandengo wana aza ba jara musique na ya salaka suko remarquer ba tsinzemba ya faire ba tsinzemba ya nena on comprendre que ils sont différents ou aza tokos ou aza na rumba. Alors, ils ont ce cas de musique. Donc, on t'a dit qu'il y a des mais tata na bango président de Kofi Olomide. Yébi, bon, dans la copie, tu travailles, tu as mon année pour faire travailler dans le studio. C'est pourquoi on a Gazali, grand musicien, chanteur. Par exemple, on a Nyon sur la Katinaye. Par exemple, on a Werason. Un bon chanteur, deuxième voix. Et puis, après, tu as la guitare. Pour abandonner la guitare. Au moins, le col dans les Titoka, les JB. Il est un très bon chanteur, il est ténoriste. Après, ça deuxième voix. Moi, la différence, c'est que le peuple, il faut aller à Koyo Kango. Et tu sais comment tu as fait finger, tu as commis ça, mais d'accord, mais il y a une qualité dans été. Bien, chers amis, vous avez l'année musicien, vous avez pendant pour qui Kitoko Makasi, vous avez bien vers la fin, il y a pas mis tout dans la mission. Les lots, bien les musiciens, vous travaillez comme mingi na chroniqueur musical. Na éviter mini aux autres sujets chroniques musicales, il y a les lots chroniques normales, tu peux journaliste, il y a net plutôt. Nini au Congo le bapona bango, nini au Monaco. Est-ce que ça peut évoluer par rapport à ta vie ou là par rapport à l'élo différence si nous avons mon action pour quelques mots pour la chronique à l'élo pas chroniqueur pas chroniqueuse parce que quoi pour que nini merci beaucoup DJ Massouk vraiment aux âmes maïel ma question de monde pour pas tout la ma esprit moi ba chroniqueur là ba chroniqueuse à l'élo des ba bonne musique des ba bonne musique des ba artiste musicien na bango parce que ce qu'on t'a dit Fali Ipupa du Cap tant voyez ko beta na poto amemaki batu croire que batu wana ba ko travailler pour na ni croire que batu wana ba ko faire la promotion ya musique na ye croire que batu wana ba ko teka ye mais non batu wana ba ye ba utiliser ma finga pour Kofi et pour Fali alinga bango comme ko finga Fali faire comme ko finga Kofi comme finga mutu nyonso et puis bazo finga ba nsoto ba mama yuji mutu kola ko finga di izana songa mona mwa ko bango te ko finga Kofi ba bilo ko ya sanité wana ba to ba yati ba communicateur ya Fali mais na sepeli lelo makasi
na sepeli makasi lelo po directeur ya F victime agi ordre pas ya président pas ya numéro 1 c'est-à-dire Fally alobi oyo akufinga lisusu artiste musicien moko ya Congo aza ozokolongola ye na kati ya F victime na sepeli na décision wana makasi. C'est bien. Ça c'est bien. Yango na pe ngai pe ezopesa mbele na nani na ya fere gola ba artiste bato bafingaka bato ba muziki ndingu poso ba nani bafinga fere bafinga Fally bafinga ba communicateur na ye oyo ya pamba oyo bazaki kofinga bato ba muziki ndingu na ba misusu wana oyo yayebi bakoka ko stopper bango basala promotion ya musique na ye basala bateka fere ndenge ba communicateur oyo ya Paris basalaki mpona concert ya URL lokola Marlène Kasanga na Jazz Kavulu na Prince Bakali mwana roi na Era Ramses o basalaki eloko moko sans kofinga bato na Tombolino basalaki eloko moko oyo biso tosepelaki nango tala ndenge basalaki communication na bango batondisi stade e batondisi basade mpona kaka ndenge na bango bazaki teke o bafinga boye po basala boye te donc yango wana epuis na bosalaki susu koyebisa yo ke na betelaki nani oyo nani la Piro de Mbanga le grand musicien ya Cameroun akufa epuis nake na Brazzaville na betela nani oyo Bantu de la capitale Pierre Moutouari Michel Moutouari donc na betela bato wana nyonso papa na ngai donc yango na ye koyebisa bango ke lelo biso bofungola miso makambo naza koloba na bino miziki ezali mafinga te mafinga ezali il faut ezala na ser ezala kutu te na miziki musicien ya oyo faut respecter ya oyo pe faut respecter ya oyo mwana il faut ajouter mokolo pe ajouter mwana parce que Fally Fere Koffi Olomide Jibe Piana Werason basi babongisi ba famille na bango basi babongisa ba famille na bango bongo yo muto mafinga okobongisa famille na yo na mafinga to na kobeta ba tuso nini non yo zala wana soko lingaka Fally soko lingaka Fere soko lingaka Kingani sala promotion ya musicien na yo artiste na yo lingaka teka ye sala promotion na ye mafinga eza important surtout ba mama oyo ya TikTok donc ndile basala bango TikTok ekomi na salite ekomi ya barando kofinga ba musicien mais toujours kende wapi yango moni musique na biso eza ya kokita parce que na makambo oyo o bato basala d'ailleurs kutu tozosala ba producteur te ba producteur totika donc biso moko donc voilà donc nazo senga na ba chroniqueuse bato TikTok bato ya wapi oyo bazala bitema mabe oyo balingi ba artiste na bango oyo balinga ke bafinga bato po ba artiste balinga bango makambo wana esili tala ndenge Fally a décidé donc a décidé vraiment lingi so makambo oyo bafinga bato basala bono tala isa soni tala mwana mwasi wana ndenge afingaki Koffi mais il a porté plainte c'est normal comment on doit makambo salite ndenge wana pona nini po uzwa nini po YouTube efuta yo eza soni bino bosali biloko oyo Didier Masuki obanda lelo te ya modele ote komi lelo na base na motema osala ofinga journaliste moko te jamais ofingi ba émission no tout ona mona na vie na nga na mona te ofinga bato et puis bato Fally batika koloba ke Bakali afinga Fally na mona vidéo moko te ke Bakali Prince mwana roi afinga Fally ezalaka te soki moto alongwe pa Fally pourquoi bayaka toujours
trouver journaliste pour faire ça va vivre bango. C'est comme ça. Et puis bato batravaillaka na groupe ya bamisi exemple ya bafere bato batravaille pa Fally bato batravaille pa ya Kofi mais soki olongwe epa Kofi par exemple to longwe pa ya Fally to pa Fere mais epa yo otaki pa Fally ofingaki Fally mabe mpenza ozeki pa Fere ofinga Fally sikoyo okomi pa Fally epa Fere et pas Fally, on ne pas Fally, on qu'on finit ce qu'on fait pour Fally à Zoyo. Est-ce qu'on dit que Fally à Zoyo? Charlie Prince. Là, par exemple, Charlie Prince, a fini Fally n'est pas Koufa. Si quoi, à l'ongle pas faire, à qui pas Fally, avant qu'on finisse ce qu'on fait. Mais tout ce qui n'est pas, il faut qu'on tout qui n'est Magali Kongolo a finga Kofi Fally na ndenge moko ya liwa sikoyo alinga songa susu epa Fally Chantal Bomolo bato ndenge wana azokofinga na bana ya Fally un côté papa na kati ote mais na loko wana quand même bango moko balide wana balinga loko ni wana yo yeba ikasala kuna bande kofinga yo alongo kuna yepa na yo nga lopinga koza pourquoi kozwa yepa auti kuna ozwa c'est pour ta finga ki wana pesa bereng na bango moko ça soli donc ils a bereng na bango salaka voilà ce que lelo mosi ya Fally ba exposer ki na Charlie Prince est-ce que moi ça Fally avec la musique est-ce que moi ça Fally aya kutu pona kutala so makamuni ya effective mais comment on écoute ça moi si ya libala ya mutu na makambo ya santé ya bila pam na bana bango kota na ba parents na ba misia pamba lelo mais ba misia bazo ba na société mais ba misia solo ba société boni ba artiste ya Canada misia lelo ya donc kilelo et baby si musique kilelo ils ont ma fille ils ont musique. Donc il est là, ils ont ma fille, ils ont musique parce que na mona te que musicien mon côté que azali bongo a te disque a beti donc disque te kami non rien misana donc la kufinga mafinga ba fingi ko tout ba YouTube ba profali ba faire kuna ba so finga mais bozo sala buzoba parce que Kofi a kutikala jamais Oboya Fally azamona na ye Fally jamais so to Fally ça ndo kama ya Kofi ayibi tinat what a père na ye mais bino bozo potana bino ya buzoba et beaucoup ça makambo ya lokuta voilà quoi merci chers amis vous avez yoka ndenge nous tunapso nguma lokito aza panza poke j'espère na likamba alobi ya chronique pour na chroniquer likambo nga aza hotel na mingi nazo pesa ka conseil bande kolanga tant tout le monde que l'argent sale regardez beaucoup il vient au magasin côté que loko nous ont l'argent sale même les YouTube ou les réseaux sociaux pour aux ambons pour avoir nombre de vie il faut finir maman ya bat mais c'est quoi ça musicien tel il faut finir les musiciens tel mais bon moi dans nos côté ba côté belé bon c'est l'argent sale bon on est aux liens marqué source na muzo uta na kunir ba famille abat exemple ngo l'argent sale il y a plusieurs sortes de misères il y a des missions de ko sala un documentaire les allez de ko sala ba hôtel na bango ko lire un peu bon donc et ça pas si bien presse alors ndenge komi peut-être ba toujours ba kutani na ngote ya ba mona ngwa ba to kota ba commentaire lobela yebo même que songa na ngambo ngo avande lié mo so ngo de continuer vie na ye ne mukolo bo comprendre que non comportement va congolais de comment on a niveau internet exemple na malamu mingité et pour la vie c'est ba chroniqueur chers amis chroniqueurs ou chroniqueuses comment vous vous en bon les musiciens moko boy pour comment vous finir comme nina les musiciens intel toujours même Congo en haut et Moussa moi qui chronique ce n'est pas comme ça que ça se passe chroniqueur faut ça la net au lobeli Fally au lobeli Ferré au lobeli héritier au lobeli papa la biso et Kokolomide au lobeli tout le monde tous les musiciens c'est ça Moussa na biso moi mais niveau comme
eza penza wa mingi mpasi onguma lokito tabana kokoma na suka ya émission na biso motu na moto ozalaki nango est-ce que papa nguma lokito azalaka affilié na imiko? Oui, avant nakoma wana ezobakisa susu kotala chroniqueur wana namoni ebele batanga mpenza kulu yango te ndele parce que baprofesseur na bango ya soki nikiswa basekaka bango parce que motu kola ms motu wabimi mpena na Paris comme na ye na Saint-Denis comme na ms yo ms soki olingaka fale so misala promotion ya fale yo okomi kokende kocontrôle baconcert ya fere mais sikoyo osala nini? Osala promotion ya fere, osala promotion ya fere eza droit na yo te. Okomi kokende kokota te oyiba fere ateki combien, fere asali nini, okomi kosala ba émission moko po te omilingisa pa ya artiste. Mais ça faux, eza kozala koyeba baza ebele bato wana. Mais par rapport à la groupe oya fere oyo ba communicateur ya fere basalaki na Paris, franchement moi di bango bazaki na éducation. Jamais moko te ezala Marlène Kasanga, ezala Jazz Kavulu, ezala nani Prince Bakali, ezala bamsusu wana na ezala era na mona te place ne ba finga ba artiste parce que bayebi ba artiste na bango, bayebi ba artiste ba sekara ba artiste na bango lelo bango basala papa fere ça va faire été et lorsque fallait aligner bango afuti bango bango ba travailler pour na parce que le problème na mututé mais bino surtout ba prof ali donc au komona bango de baza ko contredire makambo epele mais chance de que le directeur asali makambo na ye vraiment mesimi abikimbela abisimi be ko na to se trop alors que mututé lakini est-ce que papa Nzonguma Lokito ozali affilié na imiko ou non? Pour ba œuvre non ozali ozali affilié na imiko ou non? Pour moi na oyo yo lobiki alana le colonel ça bien tout le monde a godé le fombo ça parmi la organisation. Est-ce que yo vous avez affilié kuna ou non? Non, merci beaucoup Didier. Merci beaucoup la balandia avis du public. Ngai Nzonguma Lokito nazali affilié na SACEM. Exemple SACEM, na touchaka ba droit mécanique, na touchaka ba droit d'auteur, na touchaka ba droit d'accompagnement, donc na Adami, la Spedidam, donc na bien, na touchaka vie na bien, parce que oya biso complication ko na trop beaucoup na bazo futaka ba na mona mutu moko asala ne nzembo danger te, bazo futa plus que Franco, plus que Rochero, plus que Kofi, mais jour Kofi akusenga ba droit na ye bakusuka wapi? Bakusuka wapi? Parce que désordre eza makasi na Congo, désordre eza makasi système obatia na kata Congo ezala likolo ezala na se ezala wapi ezala la secteur ya biso ba artiste eloko eza te ata batie moto asika lelo eloko moko esalisa te parce que eza ba système moko baposa na bango mbongo sokoda bakabolaka wana na bato minene to bato wana bafanda na bango donc moyen kuti balukola bango ezalaka nango te parce que système wana efanda nango donc ngai naboyi kotia motu na kote wana parce que naza nanga kote mosusu naza na SACEM na ngai naliaka bien bafutaka nga bien mbongo na ngai eyaka toujours na compte na ngai donc naza nanga bien mpona beta mais ça vous passe quand même et ça quand même passe comme on a ça nga pasi ya kosakana te ça nga pasi kotala ndenge makambo sokoda azala kibudi puis baza sokoda eza kuna SACEM enani soneka pe miso ya ye soneka zondima te ke bateka yango non bandimaka yango te soneka ezali sokoda ezali sokoda ekomi kutu mibale ya Blaise Bula na ya paysage de ça toujours kende wapi bon moi que secteur wana za secteur moko ils ont embrouillement donc ngana ko sana ba biloko na pamba na te ipango banokito public eza kolanda yo
partout le monde entier dans 5 continents, par la vie du public, par exemple, Rolandayo. S'il faut dire quelque chose dans le public, nayo, la musicien des Yolanda service, le gouvernement congolais, ni nos cours, on va dire Rolandayo, dans la vie du public. Donc, na yo moko vie publique, na butala ki la betela kapena ni waze kwa, nzembo ya album ya Tetagram. Bon, eloko na koloba, biso ba musicien congolais, to megana kozongisa vie ya kala, bolingo, amour. To tika mutema mabe, to tika jalousie. Surtout to tiki jalousie, to tiki mutema mabe. Musala la musique na musique komata. To tika secteur na biso, ministre na biso ya culture, donc maman nani wana, azo makamuso en charge. Parce que mboka eza kukufa na ba secteur nyonso. Donc soki totie amour biso ba congolais to kanga liboke moko na kasi to kutombola mboka wana. Président ya biso ya mboka na biso aza ye moko aza loboko moko esukula ka elongi te. Bon, donc totia ye maboko to sunga ye nanu akotia oyo ayibi batia oyo ayibi batia oyo bayibi sikoyi tozopesa faute na ye faute yango eza nini? Président azaka président aza na ba ministre na ye apesi ordre yose basali ba ministre yango kaka moyibi na moyibi mais président sani. Donc tozoko senga sikoyo peuple congolais tozala na bomoko lelo bato bakoseka biso makasi, bato bakoseka biso mboka ekufa, salite na mboka, mai eza te, courant eza te, bamboka mosusu okende na bamboka Afrique, nga natambola na Afrique mobimba, natambola na baColombie na baVenezuela kuna, mais oza komona mpenza mboka mpenza courant ezali na ntongo ti butu bacourant, parce que so courant eza molili epa bamiji mpe bayaka yango wana. Il faut courant epelaka, il faut mai, il faut biloko kitatalo, bandeko balia ba vivre bien, tout vivre na tango wana. Tu vas dire 3 fois, sikoyo moyo le 3 fois isate, biloko makitalo, ona nini. Donc, to linga teke ndenge mboka ezoki ne mabe, pinzezo na mabe. So ba tiona poste. Mais ça là musala na poste wana ndenge ministre de la justice ministre Tamba nani Mutamba tala ndenge zosala mais bayini ye mais baza oyina ye mais tala ndenge zosala musala. Pourquoi bamususu bakosala ndenge wana te batio ministre na service boye mais osali mpenza ke wi tika boye na tosala boye mpo na mboka to sa présent aza loboko moko aza mutu te. Donc nasengi na bato nyonso ya mboka na biso baartiste surtout baartiste musicien totika buzoba totika kofingana to respecter d'abord bancien lokola badoyen balégende lokola Fali lokola Koffi Olomide lokola oyo nyonso bakosala succès na bango bafali bafere nani. Donc topesa bango barespect po soki fali te mbelelo bakonsere mpe tokosala na poto te mais ta ndenge afungoli baconcert alite mwana bato alite na makasi abuni mpenza. Donc on se dit donc abuni mpenza concert ebetami na badifficulté et puis communicateur na yende vraiment tala apetaki concert na U Arena mais ekende sango na U Arena ils ont apetaki concert kuna te ils ont apetaki concert te parce que communicateur misala banga kofinga tala joka bayeno na poto na nina fali ofali na okepe na nina na ozoko ulio bela kama concert ya fali
Mais non, yo comme na plateau, vous avez finga siko JB, o ya mema na poto, JB mema na poto, JB mema na poto, JB ya bimisa yo, mais yo bali ko finga JB, vous avez ko finga na wata. Vous avez finga wata. Tu vois? Donc il faut na manix, tala manix nega ça. Yo ko bake Fali il est mieux en conflit. Attends vraiment, attends mon temps dans travailler la ndenge. Pour nous soit pour fallait dingayo. Ça la kate. Sala musala na yo, sala promotion na yo, sala makambo ya bien, sala teka artiste na yo, il a kitoko. Voilà quoi. Merci beaucoup, chers amis internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Botu Rolanda, artiste na biso Nguma Lokito. Donc, merci à toi, grand frère Nguma Lokito. Nous avons fait ce temps, il y a pour les émissions à vie du public. Nous avons évité ceux qui m'ont tes alliés, on va trouver ça beauté pour nous aller. Bon, vraiment, naza ko vraiment ko beta CT. Musicien à tada mokolo ne musicien soka ko finalité. Azaka la musique na nzoto. Donc na iko ibisa ba mélomane nyonso ya avis du public bana kini bana mboka monde entier bana ya ba Paris, Europe, États-Unis, Asie, bisika na bisika wa bilongo Lokito yo. Après créance Queen, après Stella Pembele, on déjà dans le studio, ils ont préparé déjà single musique makalamite en décembre avant décembre l'invité tout dépend ya Stella Pembele et ils ont dit titre lango Clash à tipo ngapi c'est maman na rumba maman na rumba yo mo pembe yembi ou bien so musicien so accompagné ngaza compositeur arrangeur tout donc ngala ngala chanteur bayi ba yembi ngai OK. Donc ils ont copié makalamite ils ont bien joué bien préparé. Donc il y a ça qu'on douter. Donc c'est quoi en attendant bo yamba nanu bo sepela nanu na Stella Pembele pour zemona ils mabe makasi. Yango na iko pesa mbote. Na yemo ko Stella Pembele na artiste oyo ya maison SP Production Liverpool. Fila Basele azana na maison na biso qui dit la cause azana na maison na biso pour to pesa maison na biso la valeur. Alors, na pisi bango tumbote, na pisi mbote na Jean-Marie Kassamba, na pisi mbote makas, na pisi mbote DG ya TV50, et na pisi mbote na Olivier, ingénieur Olivier Ilonga, mwana sapi Ilonga, na pisi mbote na Niki Sumbala, ye mutasaka barajwe banzi monangai nakati ya ki na pesi mbote na bébé Bercy Pongo de longue jambe. Bébé Bercy. Salut à toi. Na bandeko na ngai nyonso ba communicateur nyonso ya Paris comme Marien Kasanga, Jazz Kavulo, nani Bakali, Prince Bakali, mon roi, Bangonio surtout, va travailler kitoko, en tout cas, je vous remercie. Et na pesu sumbote ya suka na bana nanga nyonso, na histoire oyo, Bobet Shungu, Roxane Yapi, Diana Chanda, na pesu bango mbote mingi pesu bazali, et tout prochain nanga na Angleterre. Donc na pesu bango mbote, donc père Nabino, naza toujours en forme. Musique est dans mistapi. Donc na sepeli trop et surtout mbote nanga ya suka penda na balandi ya avis du public ya Didier Masuki tolanda yango po yango nde makambo soki kuna okoti pa Didier Masuki te pour s'abonner à la vie du public et puis pour s'abonner na Nguma Lokito TV, Nguma Lokito officiel, puis pour s'abonner na SP Production Liverpool et puis na Nailus Music pour la fin. Donc je vous remercie
Pourquoi les gens vraiment, là, content vraiment. Thank you. Merci, merci, chers amis internautes. Donc, comme la souga émission dans Bisso, beaucoup on a invité dans Bisso. Nenga pandi poké, nenga pesi conseil, nenga lobi kolele. Ba vérité, mingi oyo peuple congolais ba raté. Toyebi ba vérité lelo a betele ba ebele na mona kamu vraiment ebele. Ba ça ba légende moko za ki toko ne karaté. Ba ça ba légende moko za ki aucune fois oh les canaux réseaux sociaux finga non. Bazo sa fierté ya mboka zo Congo démocratique partout dans le monde entier. Quand on met bantier ba yebi que c'est un Congolais. Quand on met américain ba yebi que c'est un Congolais. Et dans mboka on était dans le coup. Vraiment merci de nous tout dans la émission avec le public. Donc comment la soka émission ba mboka na bino so ma femme si faire en Italelo. Merci beaucoup, merci. Et surtout Olanda Stella Pembele. Salut à toi aussi, Stella Pembele, salut à toi. Merci. Merci. On a eu bon prochain numéro. Merci et au revoir. Merci. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon banama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Sotalema. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Kunaga na zaku ya biso Sikunaga kilema tukiniko Kutala na biso Avide public Sikunaga ku kilema tukinde Pap kilelundiku Izane fe Pap kilelundiku Tukusipila Nimukupe oyebinega vide public Ebinga kya Bamisise kwa komedien Sikukumo Abidi Pibi. Didier Masuki Abidi Pibi. Chez Didier